Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo. Bouyei Malamu, chaîne Nabino, le Congo ne tombera jamais. À travers votre émission chez Odrana, rubrique Nabino, il y a histoire vraie. Vraiment, émission va présenter dans votre humble servante Audra Kabena Baptiste la diva de la presse congolaise. Franchement, Mbote Belé na papa na biso John Makiese Israël depuis France. Mbote Belé na ONG le Congo ne tombera jamais. Vraiment pour aider babola, pour aider notre bengi bafazer, pour aider orphelins, batu bazana bopito, ba prisonniers et pour ça la biso bien. Vraiment pour découvrir aux informations et belé. Il y a le Congo ne tombera jamais au bêtis www.lecongonetombera-jamais.com. Vraiment, au cause d'informations sur ONG, le Congo ne tombera jamais. Vraiment, la histoire, histoire vraie, histoire vraie, je vous dis. Et puis ça candidat, et puis ça pas cité main. Papa ou appelle si histoire, aza juste na posa ya aide, aza na posa ya lisungi to sungaye, aza na posa azwa soutien yo na ngai. Yango wana nazala ba invité na ngai. Yamboke na banda robeta histoire na ngai nazo caméraman na merci à toi héritier vraiment héritier Jamba. Baboni na biso ya chaîne sur le Congo ne tombera jamais ba mona ba invité na ngai mbote mama. Mbote mama. Pour se présenter comme nani. Nyota Bamusamba. Nyota Bamusamba mama comme nani. Oui, ngai mama Kusina Pamba. Comment baza ba artiste comédien, baza ba artiste comédien to solana bango boko découvrir bango lisusu après histoire na biso o na robete la bino, vous allez toujours brancher pour s'abonner massivement la chaîne Nabino le Congo ne tombera jamais. Comment abonnez-vous vous allez discuter à histoire vraie na episaki bino, beaucoup za émission à la découverte, beaucoup za émission ya cuisine. Aux a problème na yo, aux a histoire na yo eza choquant, aux a histoire eza vrai. Benga numéro ya Audra Kabena eza wana toko solo la toko beta histoire pour ozwa solution na problème na yo aux a nango. Merci beaucoup. Histoire na biso eza bon. Eza na ndeko frère moyen na baba kombo eza te po ebele ba oye ba eza histoire moko epesi passe vraiment na libanda ya mboka na biso. Azaki frère en Christ après akama kasi ndeko mobali bazaki na mboka Luanda ndeko ya Luanda na pesi bino mbote belé na bosete papa na nga Pedro Chibu depuis Luanda mbote belé papa ndeko azaki na mboka Luanda azaki frère azo servir Nzambe et pendant que bandeko servir Nzambe apambola ki ye na makoki moke azwaki ayebisi père spirituel na ye ke papa na komi na posa na bala. Mais ngai moko boye na ko aborder moi cité papa o balela ngai na balaka na famille na yo. En tout cas père spirituel na épée a sepela ki amoni mwana oya encadré azonga lisu na famille na esala papa vraiment esengo. Papa proposé atali na famille na ye atali na gauche atali na droite amoni ke o baza vraiment na proche na ye bazaki bana miki. Atali na ndenga kimulayo to bengaka marche longue aye komona mwana ya mama kutu na ye moko boye azali pe mwa jeune fille azokola kitoko abengi ya proposé naza na mwana nga na église azokuta mwasi ya bala me nalobi abala kali la fille pe aboyaki te aye kondima libala en tout cas ezalaki libala moko kitoko libala wawu eleki kitoko na Luanda vraiment abali officiellement Nzambe asungi libala eleki kitoko. Na sima Nzambe aye kopambola koma ndeko mobali baye kobota mwana moko ya mwasi mwana kitoko
bazo continuer ko vivre ndeko mobali azo continuer toujours ko servir nzambe azaki toujours na sema ko la papa na ya père spirituel na ye et ko koma na moment moko ndeko mwasi ko koma na zemi ya mibale nzambe kaka ndinga pambola bana na ye ndeko mobali alobi affaire voice mwasi na ye kende Londres ndeko mwasi ake Londres akomi pe Londres lokwa akendaki déjà na zemi ya munene na ko koma Londres quelques mois ndeko mwasi aye kobota mwana ya mibale mwana mobali ndeko mobali atikalaki kaka na Luanda azobose abose na Luanda abose na Luanda après quelques mois aye ko rejoindre mwasi na ye na Londres vraiment basali famille na bango kitoko bana misatu baboti bana misatu nzama akomboli bango na bana kitoko bana misatu ya mibale ya mibali na moko ya mwasi bana kitoko vraiment na Londres wana webi vi ya poto so des choses na bana misatu 4 osomona déjà que ozana mbongo en tout cas sima ya mikolo nzamba pambola kisusu mobali nzamba pamboli bango mbongo ekomata bongo ekomata ba moyen vraiment ekomonana na Londres wana po ndeko mobali azalaki vraiment na mosala ya makasi te ba boulot ya makasi azalaki informaticien banebe ko travailler na bureau na Londres et a confie ki mwasi na ye makambo nyonso bambongo makambo nyonso vraiment la vacances à mwasi na ye talaka so bali serviteur de Dieu un vrai serviteur de Dieu je vous azalaki toujours na sa makolo ya nzambe pe alingaki foyer na ye makasi mais diable quand ndinga sala na makambo na ye kokota na foyer wana mwasi na moment mo mwasi akomi très impoli mwasi akomi akodéplacer ake France akoyebisa mobali te mwasi akomi akofanda boye aza na barelation na kisasa soki si afandi na WhatsApp afandi na Facebook mwasi aza kotata na kaka kolambela soki ndeko mobali te aza na te ya kokipe bana te pendant que azosala babozoba wana na bobosoto na ndako mwana oyo ya liboso azomona mama normal ya mibale normal ya liboso kutu ya mwasi akotaki nzela mona mama na ye azalaki na mineur à l'époque azalaki na ba 17 ans ba 16 ans 17 ans mais azozwa avion ake France mwana pe aketa bacopine na ye akosinga papa nzela te donc papa na ndako wana akomaki sans valeur papa na ndako wana bandaki donc ndako respecter papa azalaki te mais oyo ya misatu akomaki déjà na ba 11 ans abandaki kotala comportement mama akomaki kolandela mama na ye de près soki mama azosolola na ba WhatsApp na banini akolandela nde mama azosolola akocapture ba message bappel atindi na telefone ya papa na ye donc mwana na ya misato azalaki alataki susi ya papa na façon moko impossible ekokomona mama moko mobali alobi non trop c'est trop na lembi abengi pasteur aconseille ndenge ezalaka kaka papa tikali nde na Luanda pasteur aconseille mwana na ye obalaki trop jeune en tout cas meka nanu komaîtriser libala ntango kokosala kutu loyenge osali loyenge te lelo kokomona bana misade yo koma moto epete yo na poto ole nini papa conseiller papa yebi kaka kimi ekota mais malgré ça vraiment ndeko na biso mobali alingaki kaka mwasi ne makasi e mwasi aye koyebisa mobali na ye papa tokombeli na poto awa poto luka tosomba mabele na Kinshasa en tout cas mobali amona ye mwasi na ye azalaki na makanisi moko ya malamu abi malgré mabembe asaka mama bana ngai azwa mbongo akende Kinshasa asomba mabele soki déjà batonga ye kaka moto akoyeba mwasi aye voyage na Kinshasa aye ambiance na Kinshasa ate Kinshasa na mutu ba relation na ye ya France ba relation na ye ya wapi ba ye siko balandi ye na Afrique mbongo ya poto eliami mbongo lopango eliami lokwa na fini mwasi aye kosutuka déjà mbongo tikali donc isoka osombela mabele to soka osombela na commune nine mpona Kinshasa amabele commune likambo mbongo mwasi atikali na maboko asutuki mbongo esili na ambiance na mayele mwasi azalaki na otema akomaki deja na mayele mabe na vie ya bosoto akomaki nango aye kozwa grande sœur na ye ya mwasi baketi na Kimbantseke na ndaka nganga bake na ndaka nganga badomine mobali oyo nyonso mobali akoloba ezalaka oui amen donc mabe bosoto nyonso oyo mwasi akosala na ndaka libala mobali amona yango normal
kina ndaka nganga batiki kombo batiki bani na ba numéro ya téléphone ya ye mobali na ya tika ngona ndaka nganga assuré lobi kende na yo mama kuna ekozala nde penza ekobaluka okozwa kimia pe okokonza mobali okofandisa mobali na se mwasa belo na zango posane yango wana mobala mwasa zoni poto azoni Londres après 3 jours après ça mobali rapport après ça rapport ni l'accès ba photo l'accès ba document sombi lopango explication claire exacte oya zo azala science nira kende na ndaka nganga yebisa ke okokonza bande kolanga ezaki somo pe pasi ndeko mobali aleli nini après 3 jours nganga ekobenga ndeko mobali na numéro o mwasa tiketi na ndaka nganga aikobenga ye mwasi na yaki awa na Kinshasa awa na zanganga soko kobenga nga appel vidéo okomona na zanganga mwasi na yaki azwa kisi adomine yo akonza yo nyonso o mabe ya kosala ezala kaka oui et amen mais tokoti na laboratoire na biso en tout cas bakoko balobi te tobenga yo kokabwana na mwasi wana mwasi wana aza mwasi mabe mobala meki kokota tout mwasi na ngai oui mwasi oza na Kinshasa otinaki ya kosomba lopango oui akendaka France kwa mobali kingandi bayaki ana yaya na ye na grande sœur na ye propre bayaki awa batiki ba numéro na ye nayebisi bino mo mobali azalaki très déçu ndeko mobali aleli abengi pasteur ozalaki nzambe te koyeba caractère ya mwana ndeko na yo me na kosala nini pasteur abisi ndenge ekomi boye bokabwana famille mobali bayoki makambo wana epesi somo famille désordre ndeko mobali alobisi nganga mpona ndima ke mwasi na ngai ayaki mpa nganga naotinda grand frère na nga kuna me biso ekokozala baje bajalou bana na mposa na kabwana mwasi na nga malgré ça mobali azalaki na bolinga mwasi na nga ndeko mobali abengi grand frère na Kinshasa ndeko ya mobali akepa nganga amoni na kimbanseke atali abi wi na esapa nganga vraiment babone na biso bosabone ebiso no histoire oyo epesi mpasi ntango nayokaki yango to ndeko mobali azobenga nga azobetela nga histoire oyo koma tosala ata un mois tosololaka même histoire nabengaki nalandela évolution soki ndenge nini suite eza nini en tout cas ndeko mwasi epesaki désordre ndeko mobali alobi non il faut akite ndako talaka vi na bino kuna biso toza awa nde toyokaka moyen akite mbala moko eza te po aluka social alandela makambo soki akebongo akobanda ofuta ndako salaire na ye le mosusu 70% ebanda okende kuna ose retrouve na eloko te toko atravaille na perte azalaki obligé ya patiente alandela makambo malembe en tout cas na kopatiente wana nzambe oyo asambelaka mpe arepondaki mwasi ye moko amoni kowumeleleki akangi bisaka na ye na bana ne mibale ya liboso na ye mibale akeluka ndako na bango atuka akumisaki nzambe alobi nakumisi nzambe mpo bakei bango moto malgré bakei me bazaka bana na ye pasi kaka ndeko mwasi azali na pasi ndeko mobali awumeli na pasi oyo panda 12 ans oyo mwasi amene ye vidire mwasi alambaka te mwasi akipaka mobali te mwasi très impoli mwasi akoko voyage boyo ake province akosa une semaine mwasi alibala eza te libala oyo yaka tofanda abala officiellement na Luanda en tout cas quand nzambe ndenge asalaka makambo na ye bandeko bocomprendre eza émotion mpo eza histoire moko ya pasi eza vraiment ya esengo te ndeko mobali aza na mposa tosunga ye ntango ndeko mwasi akangi bisaka akei na ye na mboka oyo alingaki na ville moko akei kofanda na ye na bana na ye mibale wana kaka bamaladi oyo ndenge ye boye bacovid bana mibale bake babela covid babeli maladi makasi bana batiki biso bana mibale bakufi en tout cas epesaki ndeko mobali pasi ndeko mobali aregrete aleli ayebisi nzambe mpona nini amoni lokola nzambe alingi akomisa ye Job bana mibale bakendeke mpona nini bana deja bakoli
lelo ndeko mwasi azolela azosenga pardon azonga na libala na ye azosenga pardon rejoindre mobali na ye na mwana oyo bazali ne ya misato me mwana ne ya misato ayebisi papa soki lelo oyo ozongisi mama na ndako nga na kei oyo ya mokie po ya mokie nde moto abandaki kozwela papa ne bepreve azoyiba batelefone na mama na ye azopesa papa na ye bamessage tout mama solola bavideo atindanaka en tout cas la fille tantino azalaki na confiance ya ye moko batantino bazalaka mwa nzoto mike azokola neti azokola te wana azomona age eza nana akomina bakarekeke me asalaka mpe kayu te afanda ata na ndako mobali ayelaka ye me mobali apesaki confiance abombelaki eloko te me apesa mobali mpasi pendant 12 ans mobali alela lelo bana bakufa mwasi areconnaître lelo ke azalaki envoûté areconnaître lelo nyonso bandaki kosala ye beloko ebandaki kosala kotinda ye te tandiske mobali abondela ye asenga ye bapardon change mobali asenga akomisa mobali eloko te na Londres wana me lelo akomosenga pardon azonga na libala na ye yango ndeko mobali alobi odra meka kosolola na babone ya le Congo ne tombera jamais tomeka kosolola yango tomeka mwa tosolola yango malamu ndeko mwasi azonga obi azonga te yango nabekisa ye bamama baza mpe bandeko basi baza bafemme marié baza bamama baza na bandaka mabala baza mpe baartiste comédienne ya président alimaki ya ngando wana tokolobela yango jour mosusu mpo koko na bango mpe million de gauche azobela bake kotala ye te tolobela yango prochainement lelo tozolobela lisolo oyo epesi famille pasi epesi papa pasi na ndako aza na mposa yeba asenga conseil mama azonga oyo azonga te komandi na mama na biso mama nyota lisolo oyo oloki yango ndenge nini na matoi na merci Oda nayebi te so olandi nga la obandi histoire na yo obandi yango bien mais na mama mo nakomaki kotranspire alors naomona ngo lokola basali nde ndeko na nga donc moto yango ozalaki aza nde ndeko na nga anga mpe nazala na mboka wana ya omoni nzambe asala likolo na se aza juste nzambe aza juste epuis apesaka motu temps alors lani azopesa o temps komona ndenge nzambe alali apesaka motu temps ozosala mabe azopesa o temps po oyebana komi na moma moko boye ifo na changer nzambe alola soki apesi o temps obongwani te aobimisa obongo omwasi wana kolanda ana mwasi mabe oyebi omoi na rdc nde tovandi awa eza na basi baoluka mabala vraiment eza na basi oyo baoluka mabala mpe baomatangomba si azwi mpena to alalisa na mabele asali mpe ba 20 ans aozwa mariage bonga nazwi mariage na nga epuis nasalaka eloko te nazwi likolo na nga nabakisa boye mobali ya nayelaka nga salaire na ngai ya bien epuis nakeluka bacopain oyebi so mwasi aza na ndako ya motu mwasi ana azalaka elenge azalaka elenge me na moma oyo mobali yana koboya yo bato nyonso babandaki koya pembeni bayaka te yango mona yebi soki efalaki ezala nde mobali yana azala nde ndeko na nga koma yo oyebisi mobali lokende ye kosomba lopango na Kinshasa oye na Kinshasa obengisi bamibali na wana poto bolie mbongo mpe ololi ata mbongo yango mpo na nga po toza bato ya masumu biso nyonso na sa moyo mpo na nga so naliai na mbongo ya mobali na nga nazongi nayebisa mobali na nga take mbongo miyiba kotela ye so bayebi yango me naboki etina ndako ya nganga te olenga mobali yana alingaki ngai akendai na ndako ya nganga te alingaki nga na amour vrai oyo euti na motema ale abimisi nga ke chéri je t'aime je vais te marier akomisi nga première dame bon sikoyo makanisi oyo nga nalie mbongo nakende pa nganga epuis nganga yango akei abengi lisala ezala banzoto mosusu ekotaka na bandako ya nganga te oke mpena bonganga bibima wana eza aa te asali mbula servi nzambe eza lokola mwa mobali wana nde basali ye donc epuis aza moto na nzambe ayebi ndenge basengaka nzambe pardon ayebi azosenga nzambe apambola ye na mwasi nde bazala bien ye ake na ndako yanga bandako ya nzoto mosusu ekotaka te tala nde eke kobima kuna akezwa na nimero ya mobali na ye apesi nganga moto afundi eza nganga te wana eza nzambe nde alobi na kati ya nganga
siko mpona yo balimbisa yo balimbisa ye kasi yango nazoloba te na nasukisi te mpona ngai nalobi bien nga so nazalaki ndonga mobali wana mosana ovana na ndaka ndeko nanga te eloni mpe elakisa solo yanso mpe bana na boto bazala nango bazalaka mpe ya ndeko na biso ela toyokana mama ya biso pichuna mama pichuna mekana kopesa likanisi na yo na lisolo oyo ya ndeko na biso mobali na ndeko mwasi. Vraiment merci beaucoup maman Ogra na lolengo yangi biso na plateau na ye ngai mpo na ngai papa conseil na kopesa mpona koti mbala mona conseil na boyi de gauche à droite papa na ngai omoni libala eza eloko moko ebungisamaka na diable lokola libala ezalaka kaka kombati epai ya diable yebaki ate oza mosala nzambe ate ozwaki na maboko ya mosala nzambe ye napeshe diable akota na libala na bino yango nazoloba mama Joël papa alimbisa mwasi na d'accord alimbisa ye po asali likambo ete na se inconscient toza baafricain toza na mabota toyebi te est ce que famille wana bisika mama auta basepela na libala yango bakoki kosepela est ce que na se wana mwa bagriki eza te bakoki mpe kuya kotinda mopepe moko ya fula bafuli ye mopepe asala makambo moko na se inconscient mama na ngai mpo na papa na oyebisa papa aza mwasi na yo kano longo buka mabolongo na se continue ko buka mabolongo na se kangola mwasi na yo kaka yo muto ko longola ye na sebila ke mabe ona zana nde ba bana mibale oyebi le to sala ka mabe to yeba ka démon te azala so to sali mabe nde to bandi ko landa démon donc leur maman pichu na zolo ba ke famille wana ti babala na kina mobali wana tonto songolo pakala wana famille wana ezalaki d'accord baboti bana ya mibale bake Luanda bake Zela siko kaka la bakomi na poto nde demo manifester mama pichu na ngana d'accord te mama sana ifa kende la na bandi na koma nzambe na binzamba za juste nzambe wa lola aza juste mais nzambe aza juste oui mama yo ko mama ekoki nde ekoki fa kende mama yo za fa marié donc yo za d'accord yo ko kesa mobali lobongo na kosala ngo te na kosala ngo jamais mais ye lokola se misaleli eza milimo mama yo poza mama so ngana pakala ngana oyebisa yo okoko tia mabolongo na lisusu te po mwasi wana zonga na mariage na yo osoka zongi na mariage akosala oyo eza grave koleko wana na regretter papa donc ndenge eza boye bondela nzambe apeso makasi ozala bien zote ono lalisa na mabele basi bazebele ozwa mwasi avina mama nyota wana mwasi avina maintenant papa nanga mama ozona za mwasi na d'accord na makambo sa mama nyota na mwasi na zimo bali na mwana za na kocha mobali na mobali wa balinga mama nangai wa balinga a honorer na miso bali olobi bien te pour moi bible lobi okabwana te bible lobi 1 + = 1 bible lobi ozola no ko salema beta bible lobi mbeto libale 500 basi mi baete mi bien oh wana ifwa kende manyota elobi bongo to boyi malobo zoloba te mais ko bosa na te kaka na nzela ya nzambe balobi bisika bana nzambe bakenda diable bazala na bango elongo te balobi boye bible lobi boye papa na ngai eloko ezosimba te ifo tokabwana papa te yo kanga pe na loba yo lobi do yo te mama bosa na boye te bosa na boye te bible lobi soka eloko ezosimba tokabwana ngapeta boya ye soko zongisi etuwa obomo Boka bwana koboma aza mwasi mabe aza mwasi avina wali mena olali boye asi pena mbeli tu abomi yo omela la mso omela la oso e bambote ebele na boss idie sakata babi agence de fret ya papa la biso boss idie sakata depuis Italie vraiment mbote ebele na notre papa John Israel Makiese mbote ebele bino mo ki te ba awa ezaka ya kolinda se ya kolinda oya lobi libala ya zonga te lobi libala ya zonga photos wa conclusion to sunga ndeko na biso mobali to sunga ndeko na biso ya mwasi pe d'autre part photo talisa ndeko na biso ya mwasi mabe to talisa pe ndeko na biso ya mobali mabe to yebi te to kika mabe ya ndeko mwasi est-ce que ndeko mbala zana mabe te bien sûr mobali ba kondana ka ete to koloba nini ndeko mwasi azonga bazonga te ko mekana ko pesa ndeko na biso mobali conseil pe na ndeko na biso ya mwasi mama nyoto lobini na oseka ya semote na oseka ya kanda omwe eloko ezosalama nazoloba ngo soki ezalaki ndeko na nga na nga bana na bana wana bota tasi banda mpe kotrompe ya na nga banda awa ebongo moto wana kena bango baki okufa na covid zela bango so baza na europe mpona nini mwana ya moke azokapture bamessage tala ndenge nzambe aépargne ye bana ya mabe bayebaki ndumba ya mama na bango baolanda
banda likola mama na bango bakena mama na bango bakufi ngakuti faki na mama na kufa nzamba limbisa balakela mutu mabete me faka kufa po oyo osande ko mobali asa bomi papa na yebi yote me nazo peso conseil aza moso yo kozonga na vie na yo te wana bena vozongo le koza tolo na olesa mabele mbula mo manzamba répondre mais soko répondre o lo mama nyota na raison aza mosi ya vie na yo te bondela nzambe na yebi te basi na mina poto baza teti makasi vraiment mama pichu ça basi na bina poto baza teti makasi sur 100% oh baba mama nyota 5 baba ngani basi baba ngani mama nyota bela te na komela saite potentiel mati papa na ngai papa rien n'empêche pona yebisa ok loko moko te ata ko sambelaka mabe yaka okoko za na famille chrétienne obotama na papa ya pasteur liwe koko kota malade koko kota to mona ape mingi bana ba pasteur to bituli ko likolo okoloba ke papa ndate ya bango bien te eza diable ndali nga ko profiter bisika okimi ezali ngai liloba na ngai ezali papa limbisa ye aza mwasi oyo asali mbeba aye ko reconnaître na erreur na ye aye ko perdre bana mibale mobimba oyo boboti limbisa ya zali bana limbisa ya zali banda vina otolandi mama la journaliste ni banda te papa kona na famille ko beza pasteur ba pasteur mais pasteur ye moka lobi boka bwana alors ceux qui pasteur lobi da boka bwana mosali na nzambe alobi boka bwana Mapichuna, na on regrette. Le docteur sanga mawa na mawa merci na ba biso pesa papa ya wana. Vraiment ba invité na bazala kanda bazala mama nyotabi akoyoka te. So ya komela te. Na ko so ki pesa na yo na yebite na yebi na mona ote me. So yo pesa pesa. Merci na maman Hélène Kabouba, étoile brillante. Maman Tebele Siko Zali. Maman Bolandi débat de Konabiso. Na moi conclusion to ko ça continuer to conclure en té. To pas ces ali. Moi tozo koma na suka, tozo koma na suka. Merci à héritier caméraman dans la caméra Bilili. Merci à notre cordon Babi Frère Giro, merci pour l'encadrement. Merci na ONG Le Congo ne tombera jamais Bambote na bino Nyon Solingo aider Le Congo ne tombera jamais obeti www.lecongo-ne-tombera-jamais.com. Vraiment pour avoir information on aider biso to bimisa ba malade ba kanga mi l'hôpital ba prisonnier to ina kotala vraiment ba orpheline oyo to laisse rappeler to latsaka à travers notre papa John Makie c'est Israël. Comment tozo comment presque na suka émission na biso to conclure to pesa mama Pichuna abanda pe mama nyota sili ça va Pichuna pesa conseil pe dernier au monde na yo pesi ba mbote na na mi bale misatu oyo balandaka yo merci beaucoup maman na ngai ma journaliste Audra na pesio merci et conseil na ngai ya suka na zoibisa papa kolanda mama nyota te na makamba lobi ya libala esalinga pasi mais na ko comprendre lokola mo Kristo lokola chrétien mama azalaki combattre pas diable lokola diable nda azali ko combattre ye yango omoni amemi etina bisika oyo akokaki kokumba ye te etala lokola diable azaka rise akiko bomana bana ye mibale papa na ngai papa oza papa obanda kolimbisa ye banda kala ebandi lelo te ngana kosenga na yo limbisa ye aza mwasi na yo tala bisika bowuti banda Luanda tala pasi bomoi na mwasi na yo ngapo na nga limbisa papa oyebi bible otanga ka osambelaka limbisa ye vraiment conseil na nga suka na pesi yango wana nazo profiter na pesi na kopesa na pesi mbote pa mama Charlène mama Chacha race de vainqueur azana à Paris bambote belé ma pasteur na pesi bino mbote ngona libota et nazo profiter pe kopesa mama Mimi Ntoto moi c'est à pasteur junior na États-Unis bambote na yo Mimi Ntoto mbote yango elongo na bana Dan bambote na bino. Et ça va s'abonner dans le Congo ne tombera jamais. Oui, bon s'abonner na chaîne na biso le Congo ne tombera jamais et ko ça la biso malamu. Merci bye. Merci beaucoup na maman Nyota, merci na maman la fille de la patronne na mon poussé à Talo depuis Paris. Maman Tebele na mon vieux Making Mazimba on va bien à Kitala Tala et à Belgique. Je suis pas maman biso Nyota. Maman Nyota au conclure ni conseil ni opesi na papa. Pena ndeko moi so pesi bambote na mbale misatu na ba relation na ba obalanda ka onde ko joie. Na robana na ba mbote ko na suisa bien na bana. Mama nega o mona po yo za show. Na pesi ba fan na nga nyonso ba o walinga Nyota Star 1000 étoiles.
ngai yoyo ngape nalinga bino mingi babiso ebele esika boza naza mpona bino bino mpe boza mpona ngai bambote napesi Dodo Wete le célèbre de Bruxelles Dodo Wete mobali ya motetela mobali ya mbinga kaka yo masolo ezepa na yo fiston mbongo ya bafiston ya motema bambote Didier Anaconda mwana batayolo en direct de Bruxelles. Vraiment, conclure pesa maman conseil. Nazoyi na na papa na biso toza na débat na ye. Papa nga nazoyi yebisa oboyi. Kolanda te balobi maman nyota azali kolo na ali kolo mais naza normal naza na place na yo. Poso ozaki nga azala cadette mais so ozaki ngam na landa yo. Franchement moi so na mata okita azonga ndako te. Ndenga zawala nga na ozonga kaka. Nini omote nzamba longo libana na. Lem so bana bazana obana oti. Lem so bana bana otaza mosa kozonga ndako na oti pona nga papa bondela zwaka mama mo bolongo na oti na beleka ndo banda obondela nzamba otika oti oza ya nzambe. Talaka oza ya nzambe tala siko uti te siko komi. Donc chama bolongo na bele bondela mona no lem so aza wana esuka. Donc bondela nzamba opesa omosi malamu oyo boko elongo mwana wana okozwa mosi na kitoko ozala heureux vino mobimba tiliwe kabola bino. Merci beaucoup, merci d'avoir invité Nanga, merci na Pitou l'impératrice. Vraiment vous avez belé à Kolanda histoire na biso, l'émission na bino histoire vraie à travers votre serviteur, humble serviteur na bino. Audra Kabena Bakisela et la diva de la presse congolaise. Vraiment merci beaucoup Bandeko Bolandi pour qui va conseil Bandeko la biso ba pesi. Comment aux équipes na on obeta histoire vraie pour na débat hein équipe na vraiment on obeta ba histoire vraie. Les autres histoire fondée. Histoire o ba na Luanda ba yebi ba na Londres. Ba openga ba commenter en tout cas ba commentaire na bino ba remarque na bino ba conseil na bino et pour ça biso bien beau s'abonner massivement beau s'abonner. Merci à notre papa John Makiese Israël, merci à notre caméraman babi héritier Jamba, merci na ba abonné nyonso balanda ka biso na prochain été mon président Ali Maki Yangando papa social mbote bena troupe Altoni Mobumba mbote bena tokutani mbala sima soki nzambe ya lola azongi te. Merci, bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo.